précisément. Mais les autres côtés, ceux qui route na Naomi, et ça modèle la biso to que na babasa, to peut être ma fille na biso bala na modèle la route na Naomi. Mais tala na yeso likamususu bosani to bosani te mo bo triquer yango po le kana de passage. Naomi na tama zongi na Bethlehem. Boy ko yebisa batu me batu yo temple bi na biso mbala moni yango. Ndina. Alors bakini ne ke bobe asu Naomi te. Pour passer les on a échangé pour na bossa na bungisi mbala na ba faire na ba kamuneso. Bobe anga mampasi. Comment na mipesa yi? A pesa yi komba mampasi. Mara. Ai ba bobe anga mara. Qu'est-ce que signifie mara? Mutapasi. Mutamawa, mutakolela lela. Parce que côté na boye ba jinga baba oyo Naomi mututo yeba kana vie. Aza ko pela. Mama ba bijou. Mama kolata makasi. Lelo kauki. Naomi kwe akeko bomba na sima bilanga. Il faut kolanda histoire bien. Naomi tanga zonga ina Bethlehem plan. Même mbeto pamba ya mkuya koma ki mukuse. Klasa ko fana ezala. Makolo koma ki milai. Nde biloko za komona ba diaspora to komina yango. Muta va ina mpoto. 10 ans, 15 ans, 20 ans akoma kufa kumputu. Bakoma kufa. Ni mbeta pamba za na ngote. Bakoma kufa kumputu pona nini? Poso bazotinda bandeko na bango mambongo ba ndeko na bango na bakomi suko ko profiter na mbongo wana bakomi ko profiter na mbongo bakomi ko mususu pa ko simbela ka mbongo wana zimbongo wale akeko sala ngo bakamune ba voyage na za mbongo wana ba ite bomba bon ni zangie ade ku fomi mususu ate yemo ko au voyage so lupango na matete zimbongo wana keko somela lupango na kitsuka bon wana basanga yenge no soma na lupango ça va na yebi eza ya solo mais ni naweza kozanga yepe ya kape ko visiter place ya buta sino ba musuku to ko kuta mboka salite na ko ba tindele photo lupango nango ba tindele photo watala photo nzoka photo ya fake bon wana mabe bon wana ya solo ba wana na problem te biloko ba contre ta wana ezali mais question ezali ye diaspora ngo ba contre ta ngo pele sala makala le ça va mais nini naweza kozanga ye diaspora ngo ye parisien yango ye Washington yango so banana yango benga ba wana ye binangate Pozo ngape kuna na mboka ye mwa na utala pe konko kinsi. Mususu ba zongi ke a bongisi makamone bien ba ayebisi manke na linge sarabo. Tangu kaka pesi mkongo ba zongi donc tanga pesi kam mkongo ba basubani suna ba usuba mafi. Naomi yeyo azongi na Bethlehem. Ndio itabomwane kwa mukuse. Tawa ina mwabisi nkiga nini weza ngakiye pozongi saka na Bethlehem te. Des places autocommées. Mais il y a un mutu. Naomi a vendu un bétail avec qui considéré comme riche. Azongi, but maintenant les yeux toki. But faut pas l'accès que oh Naomi, mutu oui qu'on reconnaît dans sa sauté. Aïe bien il faut banal le voir en maman face. Continue d'ailleurs. On a limité bien au bas maman. Bon sauter quand même malam ya route Naomi. Les autres amis nous voyaient.
tozoteka na makambo malamu ya Rute Naomi lelo tozana bino mayele. Ba don ndei place na sukeli wana. Ake ko lokota bi ko sala ki boy pese ko lokota. Asenga ki permission za ki boy te. Senga ki permission. To ko yeba nini ngoyile kina zamba kuna. Ela ko boka yeli ete. Bazongi wana bokelo na bi OK lokola en tout cas ba sepele na yo en tout cas ba yambi yo très bien ngape na sepele. Yango lo bitango kokende you know AFC donc tant okende lobby na lingi o sukola très bien o lata très bien you know tant okende donc ezala nenga pese ba biloko nyoso bakado o nyoso eza ya pamba na lingi tant okende kuna donc zibula meso donc sala donc tant okende donc zala pembeni na ntango yako akulala wana yope zala ka pembeni na ye nde place wana yepa la abi nyoso yebise ngai yango kaka na kosala po alingaki Naomi vraiment maka yango alobi yo lobi na ngana kosala yango pe na kosala anatongo na sukoli ya lati si bien you know okay tango akendaki wana na you know ake donc azu so yipe masanga melisi ye boss wana mama ani tokata na mukuse parce que na lingite bino ba mama boya un peu ko troubler programme oyo bino mo bosali et puis tant pe ba pesi bino yango boza ko ka koyebisa vérité ndenge ezali na bible te vérité ba komo balobaka ete pasola linyo ko katula mwanzi lelo ba kistango zo panza linyo ko longola musisa ba nyonso ba mona ke musisa elongwe ko boba makama secrétaire premier ezali afuto eba ete oyo Naomi oyo haiko tindaka Rute yake ni usala bikobo. Non, atindaki yake ni usala bikobo te. Mais yo mwana ça va 21 089 12 7 et 4. Aye bisa so place na biso zali kokosela. Modelo ya Rute na Naomi uza ko pesa biso jusque là c'est na sana ko mona modelo ngana we usala fille na ngaite to jeune fille nyonso te kala ta ba modèle parce que yo mpaka ya Naomi na âge wana Naomi akoma na Bible le yo mama okomi mpaka zala modèle ba jeune fille quel modèle yo lingana ke ko yekola to mwana ya mwasa ke ko fana pembena Naomi aza ko lebana Rute ete lokola outi kuna na moni tika mwa intérêt za ko lega kuna na kota Boazi po apesa ke bakado biloko ça va Naomi aza mama ya mpaka za expert na expertise na eba kite mwana ba soko mpesa ba kada mike ba favela mike nzola engele kawana tala place de isako yengo mama Boazi mama Rute mama Naomi asako yebsa Rute ete kende na ndaku kende na bilanga kuna epa ya mpaka Boazi et puis apese ba trick na ba tactique ya ndenge nini alobine sokola malamu tia mafuta solo kitoko faza la propre kasi sikoyo ko sokola malamu oye bien on que signifie au moins si ba so ka fa on ne pas tataona kola bele fufu sokola na malamu faza la propre ba ko ba mono pe salité te quand même bon to ça ko ya lelo ça pas comme vérité ça va suba batina ka mono baleka ko batina toujours moi ça que no aza la propre aza la propre mais sikoyo pa ke kola mbla tatana fufu yo ko ne websa mwana mo sike ne ozo ke ne wa be mo chanko isa ko ona mo chala milombe ya papa Boazi yo kene kotinda la jeune fille akene kolambela mpaka wana fufu et puis oyebise te kende sokola okokende nano te sokola pe nano malamu wana nzela bikobo tolingo tinda ye mais tozonga na Bible parce que bino bozokanisa ete bamama aza koatake bino te toza koanalyse bino lemba okoya komona ete Naomi ayebisi Rute ete mama sokola malamu tia mafuta ya nsolo kitoko et puis kende kotala papa wana na bilanga na ye na zamba kuna place pe bato bazali te